ayebisenga ka elo moko asalela ngelo moko ekumarke ngai. OK. Nayebaki ke na ndenge na solola kana mama emsusu eloko olinga marke nga emsusu olinga sombelanga ta mutuka emsusu olinga sombelanga eloko moko boye me nzokane mama azalaki na posa kolelisanga alelisi na ngai. Ta souvenir moko ozo garder maman 23 ans. 23 ans. Mais il n'y a pas ce cas pratique nga piéton. Atiki piéton. À 23 ans on a eu bénéficié de l'eau moroté. Na bénéficié de l'eau côté pour nous koyebisa bato ke o bino banda okanise pa etchala mwana salamate. Mama tchala mwana abotaka. Azaki sitete. Pardon? Mama tchala mwana abotaka. Pona nga. Ne mama kufi musique pesini. Pardon? Pona nga. Pona nga. Mama akufi mama Lise. Oh Sheila, la fille oya bukana liboko ne en plein concert na yo no tête du fleuve. OK. Ngai. Mais lelo tchala mwana kufi naza piéton. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili. Ibrahim Abdi par rapport à l'actualité. Maramboko il a épisode depuis hier. Les autres bongo n'avaient mortuel il y a un moment l'épisode Chalamona. Pas plus place tu écoutes un peu na bandego onyo tout va participer qui bongo na groupe ya Mamou National. Toza bongo na Sheila o binara et pas Mamou National. Na yende to méga pe ko sola moi mukie marambo lega na gipe na nzela ya mama na Mamou National to méga pe ko somo impressionné marambo lega na ndenge nini. Bino bato botala rabiso sur le plan international pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant liwa ya maman Mamou National pour comprendre on pas chez là parce que yazaki bongo dans 16 ya maman Chalamona o batambola na ye azala na vraiment pendant beaucoup des années. Mais avant de commencer cette émission, Arnaud derrière la caméra, la Bossanité, la grande équipe de Congo Mokili parce que nous sommes là pour l'actualité. Voilà pourquoi aujourd'hui encore une fois, toi, bon, la résidence, il y a maman, Mamou National, pour ton mégampé au Sola Marambango. Bonsoir d'abord, Sheila. Bonsoir. Bonne santé et puis boni Marambango. Santé, ça moi bien. Moi bien. Sheila, c'est dans le monde entier, dans le poto la biso, c'est Congo Mokili, Ibrahim. Marambango, les gars, non, c'est vrai que tes yeux vraiment debout parce que Marambézé belé. Maman, dormi latin. Dans un message à ya kosola na ngala mama lelo za le roi 7 jours na biso mbale. OK. To cho sola ni ton annoncé que na problème on est sala. A féliciter ngai. Ay bisenga ka elo moko. A salela ngelo moko e ko marke ngai. OK. Mais baki ke na ndenge na solola kana mama emsusu eloko olinga marke nga emsusu olinga sombelanga ta mutuka emsusu olinga sombelanga eloko moko boye me nzokane mama azalaki na posa kolelisanga alelisi na ngai atiki nga kaka boye piéton. Mama tiki yo piéton, mama tiki yo kandenga tiki yo. Mama belaki to abelaki te? Non, mama belaki te, kande mama bela wana. To mama beli te. Maman c'est quand on a grippe, na kosu parce que parfois c'est des téléphones on a dans longue longue. OK. Tout ça là né. Après nous comme benga 2 jours dans njo bengi la monde que téléphone sonné ayambi ngata. Na tindele souffre comme ah maman. Na suis la danseuse, mais nous répéter na bango et pas na moi. Mais la kosenga ke to kutana na yo po omona bango po senga ki ba fio baza ba display bien ma bumuté. Photos za bien mais na mona ke les katé. Samedi, na bande écoute kobima déjà. Na moni camarade nanga atindene nanga tete. Maman kufite wana za la base na monde la sala. Na ko benga atindela ki ngone ni master no propre. Master nanga propre mtatindela. Na yo ko ki ngone.
Yépe, bon, on va tout le temps malade à rater. Net, nga penza. Ba Facebook, nemno ba YouTube, nemno na kota na ngo rare. Voilà. So na CPL. So na CPL na ngate na kota na ngate. OK. Anga tindeli nga mamunga na komele mambo tindela nga o. O eza ba bezte. Abi shela eza ba bezte za so ngabi non. Na ondima so mutu moko ka pesi nga parce que ya la rater na téléphone. Voilà. Maintenant on a bengi ka mina nga la bi oui. Maman Zéa, kufanzonga netina obenga mina ngaza grand frère nga pas à poto. Abanda ki déjà ko benga nga la WhatsApp, mais le quoi na zaki en ligne té. Azwa ki maite. Nde na longwa ki place na zalaki na longola ki bilamba nde na lata ki na longola ki perruque. Na ke pas collègue nga na zui robe na ye o bomone nga la lata ki zaki anga té ya ba. Nde na ki kolela mama. Mais maman belle na été. Maman Belta Kofi. Alors, tant que comment que kuta de maman ba kene de na mort kuto kuta ki batu ba c'est pourquoi que na corps na mort. Oh mais c'est sûr déjà maman va coacher déjà na mort à 50 ans. Donc moni maman teti balongole na ndako akufi na ndako ti. Te maman kufi na ndako te. Oh, akufi na ndako te. Te. Akufi op. Oh maman kufi na hôpital, maman kufi na ndako te. Azaki na hôpital te tant ou grippe pas les os dérangés, ça les moi malaise. Le roi est abanga penza maladie hein. Il peut attendre ça ne soit qui comme tout passer eh mo que zulanga ki c'est lobi longo fa benga munga. Ndé akendo kufa na hôpital, maman kufi na ndako te. Donc maman kufi na hôpital. Na tongo na magi na hôpital na cinquantenaire. Ndé akufi liguna. Maman kufi. Alors, yo ozaki na maman ba souvenir ni nous garder à maman parce que yo nous ozaki bongo titulaire en tant que danseuse chef thème. Alors, ba souvenir est belé. Mais le bisapso à ta souvenir mon aux garder. Maman 23 ans. 23 ans. Mais il n'y a pas ce cas pratique en piéton. Pratique au piéton. Parce qu'on a 23 ans, c'est vrai qu'on a des souvenirs, na bino yo garda. Na 23 ans, on a eu bénéficié de l'eau au côté. Na bénéficié de l'eau côté pour nous regarder batu que oh bino bando kani c'est pas chalamon ni salamati. Chalamon la teka à danser. Chalamon la pesa à danser parce que azaki mama. Ndenge yo zobota mwana na ona kata ndaku na yo. Ozo éduquer mwana na yo ndenge pe chalamon na éduquer ki biso. OK. Mais ma souvenir, ils ont tellement ébélé. À saler dans un passeport, ceux qui n'ont beli, à mes mangas là-bas voyage, nous sommes dans l'équipe, mais nous sommes dans 5 fois à saler là-bas. Dernière photo, mais j'ai 30 à Tigala au Burkina là-bas, mais j'ai 30 au Zalaga. Poto wana. Au Badjos et les autres Boyaga Bazalaga. Poto wana yangonga la Tigala pour nous voir à Zémi. Oh. Au Tigala rapose Zémi. Tant on a que na Zémi nanga. Na moko na que na Zémi nanga bité. Na ke pe mananga na bota mwana nga. Ake poto ba yo zonga na boti na zonga na musique. OK. Après poto to ngai to kende o ezaki annulé. Tu bandais déjà ko préparer ba passeport et bima qui te composer la visa après télé 50 et ko boire que chala mwana voyage à Paris et ça a annulé. OK. Ndé yango wana mais bana monde entier ba hôtel biso bali ba secret. Ba secret je pense bien que yoza na mieux placé pour ça bana monde entier ba hôtel biso. Est-ce que maman chala mwana dans son vivant atikela bino aibisa bino que ala mwana to mwana zati parce que lelo na betando ya ike batu ebele na monde entier ba bige match la mwana n'a pas mis au monde à botate. Alors yo mto vivant na maman chala mwana plus de 23 ans d'année. Est-ce que maman chala mwana alaksara bino ta mwana to abotaka? Maman chala mwana abotaka. Azaki sitate. Pardon? Maman chala mwana abotaka. Azaki kisitate ateka pe mabotate. Oh. Maman chala mwana tango aboti atika ki mwana na ye ndenge biso nyonso ba jeune fezaka ki na boti mwana nga na kena pesi mama biso na kende koluka vi lobi ne ko zo mwana nga zala mutu. OK. Mais liwa mutu sala ngo eza nzambe. OK. Ata ba bilelo onde na zabo so nzamba permettre na kufa tata bobo kenga maladi na kufa te. Maladi ane yakaka tungisi na titi na biki. Mais ko kufa na ko bika nzambe nde mutu ayebi. Nde mama chala mwana ayaka ko perdre mwana nayi. Mais mama chala mwana azala bande bele na kati libota o bande kona ye batikela ye basi ya kitoko mibala kitoko atangisa bango ba licencié bazana basi na kati ya basi. OK. Kotala wana yango biso nyonso to honoraka mama
tobengaka ye kaka mama. bobengaka ye kaka mama. C'est vrai que mama atika biso lelo atika ta bon mwana azalaka kufa bon na nsima na pa botaki susu te mwana tokoyeba botaki na papa Claude to abotaki na wana eza makambo ya mama nakokota ngo te ntina kati wana eza mais bato baotala biso shela bana posa bayebe eloko moko eza très capital. Mama tchala mwana akufi na maladie te mais selon bino eloko nini mimi mama tchala mwana liwa selon bino ba poche surtout yo shela ozaki bongo chef te na ba danseuse. Mama tchala mwana ocho kufela yana pardon mama tchala mwana ocho kufela yana bon ocho kufela yana papa na Sarah Lula oh lelo leader préféré. Sarah Lula azaka mwana ya ndeko ya mama. Oui. OK. Papa na Sarah Lula ocho kufa ye na tchala mwana. OK. Susi wana atali ke ndeko na ya uchi kokufa atikeli ebana. Ekope ko mema mama na liwa. Voilà. Mama za muta munene. Muta munene lelo ko mona ki azali likambo ebo comprendre ki azali likambo ezate. Mais emsus o yazo bo manende kona kufa ki na biso mo eto yeba. Exact. Oui. Mais maman Zagi, c'est vrai que le lobby maman maman bébé toko kota na détail té mais maman c'est vrai que liwe yeux pe bongo abilité mais tu dis que bato bande c'est que biso maman Zara na maladie moi ba prendre ma sucre moi maman mike c'est vrai na ebité bino bato bozara na maman na bien côté oui bien côté ah na va na maman te biso yaka soka bengi yo koye ou bien oh ya osala oyebisanga te nga na danseuse bato bakoyeba makambo na bien sous famille mais nga tono ya na monika mama zane bien à l'aise na bongisi suki na beteli masolo mama na posa mbongo apesinga mbongo c'est tout. Maman peut se mbongo maman avant de vivre ça fait combien de temps na avenir maman rumeli à makasi donc maman longwe na justice avenir de la justice ndeki okota avenir de la justice pas un problème pour il paraîtrait bazo futa kutu ndakuté à l'époque to ebaki moi mes attentes ezaki na ba niveau où tu as média on est à vie privée à maman okota na hoté jamais relation nous garder na papa Claude Machala aza papa na relation mo aza papa mobala maman aza papa ayamba biso bien tozala ne bien ti lelo na mona langelo kama bete pa papa na benga ka papa oui mais oza contre ba accusation ya bandero tout o baza ko publier lelo ba diffamation contre papa Claude Machala azagi boy pour la maman et yom tozagi na bango d'ensemble qu'est-ce que tu as remarqué auprès de papa Claude Machala et le côté na mona bango ka bazala bien oui et le ma besa la matin et le côté puisque nga so na ye so maman za likolo bien papa za likolo ba yambanga voilà au moins même si maman pesa mbongo ba na sala ba même si maman zo ngai mai maman papa lo pesa bango salela bango oui na mona langelo ka mabete soko lo ba bosolo la miso nzambe normalement na mona langelo ka mabete pa papa na mona langelo ka mabete maintenant ezaki ote na liba danser ça te tozaki na moyen nyonso ya komata likolo bakoki kovandanga mpe na vandi na saoli na mama papa esi biso na yaki kozwa na simi nzela na kei papa tikala oloba na biso eloko moko ya mabeti aza papa na biso ata lelo nde mama akufi aza papa na biso mpo so nakutani na nzela aoboya kotelema te aotelemisa mutuka akozwa ne fiske oyo aozala nango akopesa ngai tanke mwana na ye nazwa ye na mabete oui mais à l'époque si je me rappelle bien bozaki na mege 30 okuta mege 30 mege 30 ngai mege 30 akuta yo mais lelo mege 30 à apprendre liwa mama bosola quand même wana penza mon pote ndeko na biso tosola te poani place aza na peso bambote ebele mege 30 mais ntango oke liwa mama ntango bosola esala ye mpe ndeni banda mpenza mama akufi na mege 30 na tokomami te
Beaucoup mité. Non, à Komelinga. Mais ça va tout nous sauver au Komelanga. Na kata orchestre na za. Même si pas qu'on perd de numéro, na parce que tout ça va tout pas na perdre numéro na eta mboko tout ça. Au sombi téléphone, au sombi libat. Ou ba kacho téléphone, ça qui va qui na téléphone au bandeli sim blanche au perdre mon numéro belé. Oui. Mais comment chef na ba danseuse. Oui. Sur orchestre tikalinde ni. Orchestre eza nango bien. Maman kufika leloti. Po etikala na toroye bango sima. Mais orchestre eza nango bien ba musicien nyos baza. Orchestre eza nango bien. Voilà, si tu as bien lelo na binomoro batu o boza évoluer na maman Chalamwana, est-ce que nani o lelo a rose bâton et aussi mon mouvement on a après maman Chalamwana parce que tout le quand l'artiste n'est plus là, mambutu qui n'a pas zéro. Mais de votre part, est-ce que vous nous rassurez le monde entier que ce qui lelo maman le roi azate bino pe bogote le mapé pour participer biso lelo bateau batala sur le plan international différentes couleurs au Pessarabiso. Ponanga. Des mamans qui font musique pesini. Pardon? Ponanga. Ponanga. Des mamans qui font musique pesini. Oh, poni bongo. Ponanga. Boyo rose relève. Jamais né boye mateye makuta luka ko tsanga na studio na yep mala sena ko katela voix ni. Oh. Zambena. La voix ni. Voix ni. Dans la voix de l'enfant. Pour les manjamani. Hein? La voix nini aya. Kokate. Mais le so babi kasi o penser ata na monzembo moko e marka o pe na banzembo to mama sala. Moi le romo boye. Tu luba non? Oui. Mais oui. Ndambo kaka na ebi na pe chuluba mpe mbate. Neti nzembo mama ayemba pinde makanga. Chintu vite te bayuani we. Chintu vite. Ebalu kebaye. Kebaye wa tatwan, kebaye wa mamwani. Apa nzembo lande makanga makasi. Luke tozali? Eh. Wana kutu ne tombera jamais. Wana kutu boko beng se ba danser se belé ba kokate. Oh rassurer biso que kokate. Mais on continue peu carrière non après maman Chalamwana on kepe na ba mouvement mususu. Moto afuta ngalo kwa mama na zate. Oh tika boyo. Mama pesanga ba porte. Na saba clip na président Bill Clinton et de Ndrasala Simba. Na saba clip na Kabose Rolembula. Na saba clip na président Weranson ya Njembo na Mutwashi. Mutole ka mama ponanga na monye ponanga. Na ndenga mabete ki ote ba leader na ba futa rate non ponanga. Nde mama kufi musique fille. Voilà, musique et Sili, vous êtes belé partout dans le monde. Congo Mokili, Ibrahim Abdi, votre humble présentateur de cette émission. Sheila, relation nini en tant que maman pe ou beau tapé bana maman zagina on a maman Biliabel parce que toi il peut bon mes attentes belé que maman na maman Biliabel ba bana qui est comme écoute que non ce que muto kufi na roya na ngati. Alors yom to zagina maman. Est-ce que yo comme mes attentes? Ponanga bitumba banjoko biso basimbiriki toko tango te maman Biliabel aza président le roi maman na Chalamwana to benga epeka mama parce que to voyage pena ye to kendani bagoma to voyage na epenza to betane pe ba concert ici kamoko bonjour maman azaka mama soki bazo baswani na mama bana bakota ngo te mama na bango penza les autres la penzanga tu peux bien voter. Eh bien voter. Oui. Mais maman zo garder quand même relation bien ailleurs. Oui. Moi la vie que baza bien. Ya reçoit na maman be télévision soloté. Que basoa na maman Biliabel te. Avec télévision te. Na bande comme ça ba artiste relation pesa bien. Maman zaki muta ba problème te. Mais à dernière minute ba bando ko take maman plus zaïga yende. À l'époque président Abso Kabila baba maman zaki vraiment marteau makambo belé a conseillé bandeko mususu bino mot bondoza na maman est-ce que c'était vrai ou pas au moins le ko bon mabiso ba kinwa na mboka on RDC surtout na vie foro e baramut na mutaza na opinion na ye voilà le long de na sola na yo na l'équipe émission na yo MCP na rosa la relation mo voilà MCP relation na la salle écoute na pena danseuse mo pas la relation wana voilà mais mutu na mutara ba makambu na ye balupemba to luka ngo te to bota marana ngo na kati libuma ba mama la biso chance to ndo luka on ndaka kisi te fo bota marango place so epesa melio muto ba tchaka misu ye ba kaza chansa OK mama zale chansa mais abundi se ni mutu te muto ko ba ki o mama sale ba zongi sabe pas question
Maman aza musicien lelo oyo azaki na droit ya kosala carrière na ye tina ndenge nzambe aye kobenga ye asaleli carrière ne ya mpe ndemo ndenge naza soki na bande koyemba mama bande koloba na ngango tuta shelo ngone kitoko oza nango fo yemba nakotyo studio nayebisaka mama nakoka nango oyemba te loba nasala na kaka école de danse mpo nayebisaka mama yango wana mpo naza na nga na tala ya koyemba te me naza na tala ya luketu mais soki nazalaki na tala ya koyemba na luketu nanga ndenge nabunda na bachanteuse tout ndenge nabeta na bango nzoto na nzoto oui so nayebaki obi koyemba te ndenge nabeta na bino nzoto na nzoto me nayebi nango oyemba te nabandela ebona obina na obina kaka obina mais Sandra lina ba beauté pa biatika te est-ce que la sire ko kokaye ko ka bande gona mususu na soda mama kufinti ba danseuse ba oya oke ba uta awa to kuta na kuna ngana soda o shela mutuaji typique naza mutuashoye biso no ba danseuse a chala mwana na mona danseuse o tikolo bina lokwa biso te po biso to sota ka to kiti na mutuaji na kiti cartement na tombo amina na mutuaji mais za danseuse musabi na mutuaji te typique eza bien mais mutuaji ya passe po typique na okota na vanda na koti na nyati na telemi na beti mais mutuaji na za na obenda na okoti ya facilité za danseuse nyosta ta kota rabimisa o soda so maman ndo boya ko pesa biso opportunité ya oleka po na soda beki na obunda na ba danseuse ebele. Voilà, maman ebi mambu astika ki na sima awa okoloba nini na bandeko nyonso batali biso sur le plan international maman Olive Lembe awa tala biso et ba différents comporter na matanga ya maman surtout bino ba artiste boko se comporter ndenge nini ndeti ngai nazale penza na posa maman Olive. Merci. Pone biso ka eloko moko. Merci. Maman akufi maman Olive. Oh Sheila, la fille oya buka na liboko ne oyo en plein concert na yo no tête du fleuve. OK. Ngai. Mais lelo tchana mwana kufi naza piéton. La fille oya voyage na anniversaire na Goma. Ngai. Na piéton. La fille oya beta ba concert ya ndenge na ndenge. Na Afrique, na monde. Na monde oyo. Ngai Sheila, na piéton. O nazaka na poso yebiso yango. Na piéton. Et biso ba artiste ba journaliste toko se comporter ndenge nini surtout biso na ba musicien na bino toi tout ça presque musala ndenge mo parce que bino ya biso to ya presque ndenge mo bon bat na bato ba yebi façon na bango ndenge parce que mo ba titre pesa mo belé ba misi ba mo kosela na kambu moni ka ba titre ndenge ezala ka moni lelo ba boy bokota na kati kwani puisque bo sa ba beza mabe likambo ya mususu yo ko yo ka mutu mo ba discuter mo likambo bo profito yibi yango ba moko okyo sali beza parce que tant bo sa ba beza na bo créer a on ba problème parce que on ba créer ba problème ba ba yebi te mo ba boy bino bokota mais ce que zaki ke bo sali quand même no logique bo etole la maman bo za ba image chez la loba batuba loba bako bo bino bokota te bo yo ko kuta pêcher na discuter msina danseuse mo bo maka mususu maman yo déjà zo ki yango to sala ngo bes ya kitoko te wala penja bo bongisa boya bo za ba image tole la maman timukolo to kopunda maman. Voilà, maman Zagi bien nani, c'est vrai, toute dernière question, maman Zagi bien nani, oh, Bozayo Zazape, Kofelomide, c'est vrai, oui, en son, tout le monde a gépé, permet la maman, pourquoi ça bangoni? Ndeti ya suka, maman denga uchi kokufa po, akabwana binso, maman Zagi bien na ba musicien nyonso, puisque a uta kopesa nga cop moko et pas ya président Kofi. Président Kofi asenga des danseuses. Mais maman la linga kaka ba danseuse ba kendi da benga ngapite Sheila zo oui danseuse bo kena bango pa Kofi to kenda kuna ani social Kodoko Raman bon ebité zamba tu ne ba beta ba masolo mais na ndenge biso to kendela ki apenda social Kofi Olomide ba yamba biso kitoko to sali marambo esenga ki to sala to répéter to silisi afuti biso pe bien si to bimi na biso esili basala na mama bien relation na opena Kofi Olomide c'est bon na ba différents musiciens c'est bon oui na ba danseuse ba danseuse ba ebele bazakuna ba masalanga la belle masalanga
ebele bazana bapna bamasa nanga te etazoma te. OK. Bona wenge ya wera. Jibe badanseuse nyonso bazana ba master. Merci. Po tokutana. Tokoki mpe kokutana mpe so nayebi mpe kombono te. Mais tosekaka toliaka bayebi ke odanseuse ya mamu national ope danseuse ya président Weranson. Ope danseuse ya président Jibe Mpiana. Po toyebani tomataka avion moko. Toyepe toyeba. Merci, bana monde entier botali biso belé. Un mot de la fin, na bateau tout batalio et puis c'était là Ibrahim Abdi avec Sheila Oyoyo Azagi bon na Sheila toza bon na résidence ya Mamou national oyo uti kotika biso bozake belé botali biso sur Congo Mokili so bo sepel na image o Arnold o Azagi bon na sima ya caméra bo pesa merci bo pesa la grande équipe de Congo Mokili merci parce que avec nous c'est l'actualité vous êtes nombreux botala Ibrahim Abdi Obo prétend à main forte, l'honorable Gaëtan Kodia, maman nationale à Tikibiso, Bozé Belé, Augustin Nzambe, Yaline Mwimba, Dr Jackson Dubanga, Bozé Belé. En tout cas, je vous aime tous. Tolé la maman na Loyembo, na Lingi Bino ya trop. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag.